lofi nyonso ya internet er no bi nyonso na garçon no longa ka Papa Eliezer po yenda za personne sali mission santi pe ba vie yo mo bi papa on dirait olongoli Papa Eliezer na ya poto na ya kini Angola Afrique du Sud Lubumbashi partout mutote mananga lelo azate na 2016 et puis bo eli no nini ndelo pe no lingala tuno esko koyeba source likambo to ba weli na yebi source likambo te na kutango na nzela bref nga na yebi ke bazala ba complexe ya pechanga na lobi ba na rappel hypocrite te ke likambo mo na sala na ndenga se na miso bat na sala na zipa tenga sala bongo mobimba po muto changa na kasha zate muto kanga souffle de vie na nga zate na yebi ndenge pechanga zala donc na mona ezala kwa bo profiter na mutu mo ba yebi ke Yvette alobarate ba toucher wana tenga nga ba profiter na ba faiblesse signer mutu opo omoni batuto banga mwa mobali oyebi ke mobali ko kotsana likofika taki na papa em tonda mona ka papa em ba mo ba répétera na nini na kina yo kate zela la comme oui parce que bilo mususu erto yeba ngona retard okumisa mutango o yo côté lelo exi pechanga so lali na mabele Yvette na nenga mabete to vanda banda 2016 2020 to bimsele malo kwa été le PDG épisode de mususu donc Mikolo zanani grâce témoin bit Mikolo t'inquiète pas là au bombi en baliboso bomba comment bomba bon te yesiko yo aja ba garçon mo timide ba ndenge na lingelaka siko ye penza aba amta ba risque meneti boy te de la nation pas ebit ne ce que denga bi vieux rakuna ta dossier garçon mo de la nation petit vanda donnet be pe trouver na ngwende puis qui ti to cd tenet ngwende be to cdt. Bonjour tout le monde, bonjour monde entier. Je suis vraiment ravi de vous retrouver encore si nombreux connectés chez www.clebois.com. Les lois na yambeli binum pa moko bien pa obozela toujours na zeli bino surprise qui toko le pour découvrir en binomoko. Je dis bonsoir Karine Mokondi. Bonsoir Yvette Kalombo. Bonsoir na de la nation. Na batunyo so ba Hollande biso o ba Hollande biso na tongo bonjour na pourquoi bonsoir et surtout que na bat balinganga mingi mais na o pe balinganga mingi te bango il faut bazala pe pour aider na salam sa bien ba ke batmo be batalanga na lisa mabe. Ok, merci beaucoup. C'est ma consoeur, elle s'appelle Karine Mokondi, notre surprise de ce soir. Karine Mokondi naye kotalo pour na bobi ozuit par ya Irsi Pechanga. Bete abiso histoire nde boye baniti okoma ozo par na makasi boy. En tout cas, Yvette balbara mutazara toujours na batunaye. Mutazara toujours na batunaye. C'est pas mina zu par exil pechanga bako c'était nga sala nga semblanté. Na rappel hypocrite te. Keli kambumo na sala na ndenga se na miso bat na sala na zipa tenga sala bongo mobimba po muto changa na kasha zate. Muto kanga souffle de vie na nga zate dans le roi to dépendant na nzambe. Te nzambe nda régla biso. Parce que nous doit par exil pechanga na exil pechanga. Les lotés depuis na exil pechanga moi ba date l'équipe nze belé ana problématique té pour nga na mi binga na problématique exil square a problématique té so bébé na exil segio exil akoka non kolobati pour na vanda na batem belé na mona pe ba rando mususu mona azo Victor Boya mais lo mona comprendre nana nga comédien té mais na beta pe lo mona papa vidéo le bato pe ba mona ti le lo ba demande comment on kota que na joua pe on na kota même pas na rap mo ya théâtre mais eza ba don ya ba blonza ba sala poka baton ezate marambose ezi belé ce baton eza bon mona pe ba pièce bon mona de quoi pe t'aura capable mais exil pechanga déjà ko landela mambona nyoso nga vanda na ye lo kuta mabe na lo bango et puis no ganga ngam na lo ba nga Karine Mokonzi ba fitu erno bitu na longoli mututi ba fitu ba sala théâtre baza ba complexe ya exil pechanga pourquoi exil pechanga parmi ba fi ba bimisi théâtre na ghetto exil pechanga ba yemba yo tangina comme comédienne oh yo yebi babwaka ndé babwaka pechanga mama au moins mabanga mususu ya mbongo te ko yeba ko la relation
po ezaka so émission boki akomi mwasi ya mutu boy oh mami wata yebe dona beja ke ba misenyo so balingaka ko yeba ko solola nga yamba vie kesi na ndovanda nena muna ndi peshanga kindota vie kin kesteri mene na ba repa coulis vie kin kesteri comme ça peshanga pa itina nga bandal mais vie na boaka peshanga na diskete siko ko imaginer combien de mise o peshanga solo na ba mbia ba boaka ete po eloko epia bango vertige ya ba mabanga o ba yukaka siko ya coulis po nga na amuta ba musicien na lala na monde wana na la mukawana na yebi ndenge peshanga zala donc omona ezala kwa bo profiter na mutu mo ba yebi ke Yvette alobaka te ba toucher wana te nga ba profiter na ba faible te signer mutu opo omoni ba tuto banga mo mobile yebi ke mo mbala ke ko tsana likofi kao mais muninga no mwasi lukae Kinshasa ba beti ba tolte ba vieux mata billet mata soki avion futa billet ya ka peshanga na ki boy poani olobeli ole kana ba caméra pourquoi et puis bo eli no nini ndelo pe na lingala tuno esko koyeba source likambo to ba weli na yebi source likambo te na kutango na nzela bref nga na yebi ke bazala ba complexe ya peshanga na lobi ba au moins li parti asala théâtre li parti ko sa succès nga Karine natangaka théâtre de chez nous et banda na 21 ba bete no mabobe pa Claude Boke olala donc li parti sa succès nga za na ngati na otanga donc nga no vivre poka peshanga na loba mamba lelo ya lobiti mutu mtana tana lobby peut-être c'est nzamba sungi et ça tourne bon mais la tourne na malembe et ça que so kuti mutu ngo bousculer ndeni yeta msunzamba pie na 20 ans yo ba personne na 40 ans et Lucas ko o bousculer au moins te na 40 ans o komilati on nzamba bombela kyo likola jalousie moté madukuduku nga Karine Mokonzi na internet na kuta batu mais na yana kimuti ya mabete na yana musala na nga et le lofinyo so ya internet no binyo so na garçon na longa ka papel Eliezer pour yenda za personne sali mission santi pe ba vie yo mobi papa on dirait olongoli papel Eliezer na ya poto na ya kini Angola Afrique du Sud Lubumbashi partout mutote mananga lelo azate na 2016 parce que na yebi lo na luka na yebi musala nanga omoni na sala mtia mabena mutute jamais na okyochela mutu blocage omoni ngana sita Congo Mikil ava bazwa mutu batu na nga penza Karine étant que ancienne non na boya bazwa mutute non na boya bazwa mutute parce que na yebi ke azala wana e déranger ngati ngana yebi nde no sel émission ngana yebi nde no zo la image nanga et lelo c'est mutenga lo baké o ngana leki Karine na boy oh to sa concurrence pour toi ba journaliste c'est ce que faut ça ba concurrence ba émission auto ça ba concurrence ba ndaku te to ça ba concurrence ba voyage te parce que fi normal avant na ndaku to fi mo bazwa pe chance betali baku na zelo ba bala na moi moko peut-être voyager 3 fois yes call ba l'équipe sonani to ananda kwa kano mituka alo ba l'équipe sonani po ya le ka TVT aka nanda kwa bota bana a l'équipe sona chance te nzamba binda salama amne do so to swana ngana Yvette Kalombo to ba journaliste c'est que photo swana nga yambe mutu bo Yvette o senyo yambinani po ba chanter pe ba sona nga bimisa album nga yembe na mambili ya bel nga sa featuring na mama chala nga ke na bongo eza mambo musala se ba ba Xil Peshanga comédien avant d'acheter bango o bongo yo sanga ke Xil Peshanga zangi mbongo futela ndako Xil Peshanga afula mibali o moni so za pe star olingo mi yeba ke star banda na obimisa mutu ke place au vanjo bi mutu boy ba grâce nanga ndo va vedette et yo no bimise lote po yo mona no bimate obimisa pe elokote Xil Peshanga sala batu ke tilelo biso soto bi ke tonto ya matakita produit ya Xil Peshanga pe ndenza masala biso na ba 6h du matin ka lembia pe Xil la sala bongo na maboko yo so sanan o vedette obimana nani oui Karine Mokonzi est-ce que avant makambo ya Xil Peshanga na Gabriel ozaki na relation mona Gabriel boyeba ki ukomo Yvette ngana bisonga na yebi Xil otukala oyebete même avant ngana yebi Xil Peshanga mais si ko likambo nga pe na mona ngo clarté est-ce que ça problème au caché na kati pour maman pe tozo yebate tozo rasa chauffe balimba kangisa ye et tout Kalombo ba mamnyo so kangisana e alokuta Xil Peshanga a star wana nyo so ya ba public star asona na public te Yanet Ndeka Jackson azaki atelembo ofinge pede obimara na ba mibali ale Jackson akio porter au plainte pe Jackson te mama na ndenga mabete moni lelo Xil Peshanga na so akufinde to ye baba Valère na ye bango so baba comédienne basala pièce nini elobisa mokili Xil Peshanga sala théâtre papa Pelombe to pie bambote na groupe Simba mais kake papa Pelombe ne bala mwana yekola osomba kwanga papa na bomoy Xil ocho bota mwana mususu
totozo exil contre péchant à tozui titre msusu siko tozo exil péchant à la fille de son père kalaming te tozo na ba marché donc moni herbe soto se distraire bo na ba émission il y a en plein boulot. Mais dis-moi Karine Mokondi, Irsi Pechanga, Gabriel, Bassar Salamorot, Ndeka Yomoro le bique non, Babunda na ba action et tout. Mais Gabriel passe ça la rappel ba film même suspect, ou est à la marapé, ou est ba film na ça là, ou est bien quand même. Il va être calme on a pi bambote. Te bambote te, ou est quand même ba film Gabriel à ça là. Te non peut sauter on peut sa dédicace. Na pesi bambote. Karim Mokondi, elle est très grave. Au moins répondre aux questions na moni bon yebisanga babsinga si pechanga akabela trop yangwa na ozoko télé. Mais ba kosiote bato ba biso bongo. Donc c'est le lope Gabriel akomo kabelo trop côté no Gabriel. Na ebinde exil pechanga. Oza muto donc c'est lelo Gabriel pour le ba ko singa muto kabelo feza muto boyeba ni muto ayebi ngo ce qu'on a ebi pechanga mais ogi ko sape ke lelo pe boyeba to ko fite toza et ko sape ke lobi wana oyeba ni pena Gabriel akon pe ko kabelo o box pe aussi ko tala no ko kabea problème te problème ezande siko ke mutu nde na yebi pechanga et aloko pe ba journaliste ba ebele na ebi ka no ila no riet na ba mi bali na okyo ye ba fina nga 33 chitenge na okyo ye ba bango nyoso soupe na ebi bango te kaka bongo donc pona ko loba que wana kuna ndenga kinya pona net na ebi ebele se na tangi to la ko bandona you o comprendre donc nga na ebi nde exil péchanga so ba bia kabela nga ba ko site na ebi so ke na ba péchanga kalet ba ko site non wanga na ngote non ko ba teke bandana ba péchanga na pianga ta 100 francs na été ko kabela ku ya bien rappel péchanga na besoin numéro comédien mo bi fona yamba tindelio on ce que les kinam ta pianga mbongo parce que wana boulot na nga il faut na za na invité yesko so pianga de numéro pianga contact comédien bona suisa kete péchanga na mona yo na bien te la baron yo na nga solo la akabela nga makasi bien makambo azai na mona envoie mana tabu côté la peka ya tabu po ya tabu coopérane bien kabela ko le roi bozara pire te na zai na yango côté la ya tabu yango na pe côté dire si pechang aso ba lobi bato ba lobi ya public ya ba fan nga non que za wana te na bando répondre fan mo comment ko tuna ko na makanisi na bango o bon makanisi et quelqu'un bon mais nga mona mam non sala non que permettre non que pexamta loba mais non pexamta ko kansate le quoi ba kanisi bon ba kanisa toujours quantité balobi te lokwa balobi ce qu'on a mis place à répondre public te moninga mikolo trop de boulot RTG il y a un temps les lono ifona la ta 20 pour lobby de na émission na moi dont on répondre bon prochainement na makaya na maloba na bango bonzo réponse c'est faux que Irsi Péchang a porté plainte contre Gabriel. Ixi la star Yvette Mamto beta bien ngoté so ayeba kyango ngo moni na internet à sa l'émission Ixi la en plein tournage aye bien on pose mutu na autant on lobele boise aye bien qu'on informé yo moi Mamto loba aye bien ngoté oh si ça tournage au yambe na micro non au sa émission jamais au côté li ayebi yo za mutu no so côté ba kasi bon ayeba te non loba no ayebi te ponga mono ayebi non loba no ayebi te so ki ayeba kin ata na lobino na caméra te na sima caméra non loba no Yvette ayeba Ixil mambo to sala ebité Ixil aza en plein préparation en linga lancer film né ya Ixil Péchanga la fille de son père to zongo kalati ngana to sala musala micro auto yebi passion yo même ba musicien ba mona pas bim album siko wana ye aza comédien passion azo linga bota mo ane mususu il faut teno yo bim sa ba surprise bot bo c'est puis la rare moi ba ngota ba scène qui filme Nigeria et comme ce que film congolaise bongo mais Karine Mokondi so sangi si ti journaliste na qui porte parole et salobia pour la le bel père s'il bien ndenge peka le bela Fabregas oh menga et ça nga sonte na le bela Fabregas ngwana ni maestro maître mtana sentir à musique mozara pe le bela j'étais na mona le bela resute obeba na oko to beba na ta o mais ya on a ce qui fait que le moment nam tu ana tanae ko kangata muningante parce que yo tam sunzambo bina 40 ya seli na 20 ans yo lobi ku ka JD te nando le pepe gitabu oza courante na yebi très bien na bandoki ni balé monte attaque moko nando le pepe gitabu donc pour no banga Karine Mokonzi kande na mi benga star so mutaya solo linanga la baronne na lingi to travail naza na mieux placé
Fabregas maestro famille nanga mais na nenga bulo ya net RP gitabu abenga de na musika na potola barot na mon pe mtachenga ba papier na mesa na biki na signer chaque fin du mois na kotsa nanga mbongo na na monyo clair maestro tala bwebwe parce que à part musala toza na vie mususu ezela biso à part carrière à part succès à part ki Karine Mokonzi era na vie mobo est-ce que c'est nga vie na ko bongisa et anet eskonde na maestro à part mon ki mise ba ki journaliste dans famille frère nanga donc ce penza longwe na ninga ki miso touchingo sentir ya na ninga ya ba Karine Mokonzi alors ba pe on a petit nanga tenga na bo moy aya ozalate. Oui, Karine Mokondi, dis-moi un peu. Conseil nous couper sur s'il péchant le croisant moutonao, na makambo et comme Léo. Conseil nous couper si. Non, qui ko féliciter hein parce que ils via Bastar vite Luka. Ebisio souhaité ba voter na ebisio au conseiller peut-être conseil. Ozo t'es pas Karine Mokondi conseil raté. Vite, musala exil péchant ça pour na comédie mboko ko bimsabso na ghetto. Toye ba valeur en absence na. Au moins de toi qui n'a papa im. Tandam na ka papa im ba mo ba répétera na nini na ki na yo kate zela. Zela la comme oui parce que bilo mususu toye ba ngona retard au kumisa mutango o yo côté. Lelo exil péchant soit lali na mabele. Yvette na nenga mabete to ke vanda banda 2016 2020 to bimsele mal quoi été. Bilo muso yalo kwa papa imba na confier pesa to bimsa papa imba ba mise basili to ba musicien mais ezana mutu musu nzamba che eloko wana il faut bo batela ngo nzime era na bomo ipesa courage pour lelo so akufi to komisa vie mene ya boy papa imba kufia comme héros asa na oni na sama bili ok tamsu na bomo yenga baksi moi 5 ans ba ke mboka nga ba considérer nga Congo na nga boy na sa ta boy te pona bolamo Congo lelo non ba lela mutu 2 jours te papa imba muta liboso etikali monima ba olukele place ba cha mausolée ba te bili balala basala ngote mais na bon mo itoye ba valeur na été ngana bi valeur papa imba kufi lelo à tout moment ba ole ki ça la vie est belle mais era ki na bon moy tondon talon ya bandambu il faut muta chapi mais lelo ba bosani la vie est belle comme le kabutu moy ah mon ngote na tinate lobela mutera na bon moy aider mutera na bon moy era kufa mamnyo so sala ozana tina nonte ngelo no kolba na xi pechanga na conseil pc ta par quoi encourager xi pechanga bimsa musala ona ghetto ngana mo si na yebi na ba risque xi pechanga nda yeba na yo so katali solo bakange photo na hotel Osio yo kata o exil pechanga mobile ne mo ba beta kinanzela wona ya ba biloko so za vedette to ye bangote biso ba to moto za na ba succès to yebi passe na to kokoko to telte l'autre kokova na barte et ça vient mutu pe okomi pe na risque OK mutu so pas vanda na barole kama mpe po beta li solo à l'aise mais on attend to ko mo banga ba kango photo ki diba mobile mo lingyo bolingo solo o koka kozana bien te po oye bataye na ideni aso panga to nini sikomo ba risque wana ngande na succès na yebi na conseil pia pechanga ta pechanga na succès ok non ba 10 ans donc ça va plus de 10 ans et bah sacrifice ça la rapport à pechanga conseil ni non PC ya nyo ça sera déjà ya ngwana c'est bon ngana PC ba encouragement xil pechanga nga Karine Mokonzi ndengo tala ngana caméra ngana za nga fan na yo moi ki star nga na ki danger nga naza fan ya xil pechanga naza fan ya nani te la nani comme ne orgazi omoni orgazine eko découvrir na banzonzi erazana kinna ebete kuvanda kana ndako kosomba ma basidi ya peut-être na découvrir omoni jour orgazi na poto abenga nga palo bananga kelinganga na mimoni na ebisi wana nani o orgazi ya comédienne ngabi orgazi ngano kufa pona yo esinga bila baron ngamu noko no moni kando lobaka elekine ebisi mama o yaka kinité po eraka na kini na découvrir te na biete à partir à poto na otala ba CD ne donc omoni net ngasko na fan numéro 0 et yé pas l'accent qui a fan na po émission na nya soso na loé i obengo Karine fallait pas baxa chapeau i prochainement longola Karine félicitations koto lobaki bien o comprendre Yvette xil pechanga ba félicitations nzamba batelo musano eki liboso et biso trozala na ces photos chama boko ces photos poussa toko poussa mais yebisanga no Karine Mokonzi ndengo zolo ba que xil pechanga longoli théâtre na ghetto wana ozo mona ke ba lipati ba mindondo ba sala musala te ou quoi tant le baka ta xil pechanga ndelongo na ghetto xil pechanga kutape ba grande avant yo ba sape musala makasi ba lipati ba longolo na ghetto te ba lipati ba ça c'est Yvette na deuxième primaire. Donc, Natala théâtre était pour 21h, babiti no bokiola la sco théâtre il bande 21h30. Donc, bon théâtre bandinga de ana 30 minutes à pongi. No lo ba mamba xil no betel no lingo betel solote. Après xil pe boya. Mutu no mtana tonai. Peut-être tom soupe xil on tom sou tolo bebe tom sou nzamba tikele mo carrière ka ya 2 ans musu soy. Au moins te ke erio luka o pousser tant musu soupe
na moi des ans on appelle likolo ko pousser pour omoni yana batum so ba sala ka ba pousser to muta fingo po bat ba ino au contraire ba ibarate ngalo na conseillera même ba fi ya monde entier ya partout que mobile na tala Karine Mokonzi ko sala un problème ti parce que ebelende batinda mibali na bango balinganga po alinganga te yo mona vidéo na posta ya abi moi mobali ondenga ndo finga Karine so kasko era finga nga na miss no o sepelisa yo po yo o chade yake embala nga ta kitikini kanda finga Karine ana kaibe ato chade yote apakola poudre ku bien te yo ebi ka finga nzo kande era ya aso moninga no na nzila do abi mama na okufa po no to kanga na photo o mwana mobali ona signé yo o kamwe yo na mani photo no na page Karine bandindeni et puis nga zane o ya mbote au moins ba kati appel mo bayamba o rappeler bayamba kaote o moni nga senga bango wa bande ko na biso e biso so to koma boiza na mtaluka vine na ndenge na ye do ato bengi no ngandumba ato yo mutoko yeba nga na ebelo ni no sala donc place mtolo ba mamba muninga kolinga te po oyebite soki yo telemi na kiti ana nini ba oloba pona yo do nga na okikolo ba yangwana donc na bali pati ba sam sana bango na bandilanga na lobaki bravo mais na viva ta na bango te na viva époque ali pati te na vivre époque ya Exil Pechanga et alo kwa lelo se bolo bana mambo muziki ba singa papa lutumba na série mo na yebi studio abeta nze mona te mena okilo bana yebi nze momo papa lutumba simba flair bomba maina yo ya escro oui o tu na ngamba papa lutumba ero nazala kate mais soko tuninga siko makambo ya tananga bon ebisanga na ozo critiquer pe Gabriel obioza ya moto époque à Exil Pechanga mais attends Gabriel peut uzala kite ozana makambo critiquer peut-être Karine et le bioza qui était aux années époque il y a Exil Pechanga alors que Gabriel abandonné théâtre avant Exil donc ko critiquer peine l'autre pour aux qui peine époque n'était Yvette Kalombo je crois depuis to banzina yo ce zo qui même temps yo ta ba vidéo na ngovoya mbanga tanga ba komba batu bitanga tanga te po na bike na Karine Mokonzi ngai bidia so na tangi kombo mutu ngana bike na fuli mutwana eza na tangi na ndenga bienza na ndenga mabe donc ceux qui yo lobi na critiquer peut-être na ebité selon malobananga so na beti libaku ou excusenga ina bat bota la biso mais je crois pas ngana ebika ke na lobelande Pechanga mu pecha. Ok, ça va. Merci beaucoup à Karine Mokonzi de nous avoir Andenga Yambibiso Nabutu Alelo. Merci beaucoup à Karine Mokonzi. Et je dis merci à Dodo Vicente. Et j'ai fait des gros bisous à Armand Poyo, sans oublier de la nation, Mokil Mobimba. Et je dis merci à Bob Kuba, double Rolex sonore, Bobby cabine en courant 6600 volts. Ah, je continue avec Karine Mokonzi. Tu as un mot de la fin, Karine? Ouais, mot de la fin, et Zaka, vraiment merci. Nabatu au Bazarawana. Au balalate bazaka tout moment pour na ba remarque parce que ba remarque pays d'arabiso on donc ça venait bien na sali bien nzoka moto talanga te la baronne prochainement moni merci surtout na bango baza ba héros de l'ombre bazé belé bo mona biso ka bo moni nga na ongenga bo moni na lo ok ça na bat bazarana pour na ba conseil bat bazarana ba marteau papa et si a Christian du Corne doit siliki la nga papa mais pas. Donc merci surtout na bango ba héros d'Alombre et merci na maman nanga Charlotte Chumbe pour na ba encouragement pour maman nanga ndolinga musalo temelelo ye mo kabisanga bi Karine musalo loko linga ngo chenza mbelboso za mutum kilate et lelo voilà merci surtout na bat balinga nga te binemi nanga et puis prière nanga za ba kufate bazala pour ba mona neti tai na bimisi boye lelo na yena ki via bassin te mo bel nanga lingi suma mbom nene te Mikolo penza boye. Tu as été toujours grâce. Si mais maintenant non ça l'effort. Au moins il sait déjà peur. On va prendre un tami balia. Mikolo peut déjà piser de mosso donc. Mikolo ça nan. Grâce te moye bit. Mikolo t'es pas là. Au bombi eh. En bali bosso bomba eh. Comment bomba bon? Te yesiko yo. Aja ba garçon mo timide abandenge na lingelaka. Siko ye penza abala amta ba risque ye okyo chape boye ah Yvette yo ye ba he yo ye déjà que yo ndaku yo ye be mesko alobande na pasi bonga ndenge na yo ye binga la bomba te so lo bana pasi na yo kufa vante te yo kufa vante ngaku bongo ndese bonga miko na change na comme na mtu chose baba to vandi ngade yaso mobile ko mika clair ko mukanga likoflo kwa manu ko chupi wash wa ma be
mais net boy t'es de la nation pas habite ne ce que denga bi vieux rakuna ta dossier garçon mo de nation petit vanda donc net be peut trouver na ngwende puis qui ti to CDT net ngwende be to CDT pour mutu nyonso ya ala tanika banti bal ni pour net ngapi no zokate to CD ngwende te ba mbote na Gelor célèbre les boss Gelor anasko ya zapi pour so moi jar na Montréal to pied ba mbote na Landry Fouti là les grands bacs la grâce de molinga bois qui bon les grands bacs la menga le Landry Fouti là babi quand Luka et ça toujours dans ma boko soka on me que finager beba ko baby sagité Platini Banjus Lix mais occupé Platini Banjus ndé botala ke yona boyi ba pe azara no occupé Rigen Banjus Lix Yvette Galombo no pe si suba mboti na mère Anis Mambo Kinshasa ya Annie Kelo ya ngamte ma blondine Omar moi ça pembe na Londres Glorio Marie grosse ntole Glorio ntole et non que vous sentez petit na chacha la petite baronne on penza pure petit ya Semidie Chancel Mbemba nganesko to mélange un peu à petit Chacha la petite baronne et na bossa un peu souteka na Londres Lydia donc Lydia Moulouba la patronne et na Paris petit na grâce Gaga tous les rana sipela no que bossa na petit mère chanteuse ya lelo ya yembrate yo yemba lelo Claudia Baki sa peur le noir donc babier c'est l'excellence qui compte excellence balala Claudia Baki ça bon séjour na Kinshasa vient na Guy beaucoup pour l'obika bat bon ça ka bo souffrir un grand merci na boss na ngai honorable Pius Mabulu Mbayo merci na on que boss na tina DG na madame Christelle Mwabulu la dame du cœur merci mère pona boulot et non ki ko boss na té après mère pe ezaza pe na chef nanga na production 33 Chitenge na chef nanga Tony Coco Kuntwala et na batutu vraiment bazay belé na ki ko bo santé ba opéra ba la lisaranga te na ba conseil Henriette Kajinga wit moté Marine Makonde le mon père et Noila Madinga Madi love moté ma sim manka kanangola et merci beaucoup Nadé la nation pour nous on Yvette déjà c'est qualité mais là que ça mili qui n'a ma qui sait que ça a l'air c'est bon et merci pena Freddy Hakim na ndenga sala biso bato sala msala auto et révisé penza ke amte amalam na yo na musique et révisé merci nae parce que ce mute mais amalam te tout monde rat biso moto ta te comprendre que te bo fini mais Freddy Hakim on la que ça penza mute mamnene aux anciens merci nae. Et surtout qu'une équipe n'a pas on ne change pas l'équipe qui gagne. À chaque fois, na monaka voilà, Herman Ampoyo, à chaque fois na monaka site nabino, et kotara toujours na bateau kanaye bara déjà donc pour nous là que musala c'est que ça m'a bien on va regarder ba pour équipe gagnera jamais ba changer ba héros dans l'ombre mouton monter mission o ya ngwana taka héros bizu bon monter au mabe na PCP ba mbote donc na batutu na staff tout mobimba ya voilà staff tout mobimba ya Cléboa ko banda na vie nanga alimba ngati na ba conseil vraiment papa Mbanda. Donc merci beaucoup na Yope Yvette Kalombo et Ambali Bosso mais Mbasukate. Merci beaucoup à Karine Mokondi. Oui. Prochainement Eroya et c'est mon anglaise la prochainement soyez oh yamba grâce temo mais mikolo no bengi grâce Mokondi temo parce que mon inde bat bible qui na grâce temo ba sentir pourquoi Mokondi bakisami à côté si pe babilo que belé puis bon mon en rien bandeng yo ke na bande ya bongoté déjà grâce au bébé na kaneli place non mon no beti au mon akaité donc vous allez contraire Karine Mokondi alors ndenge baloba ke il faut ce que lingo comme grand il faut solarana ba grand il faut ozalana bango ndenge ba réquilier pour mieux sauter en mikolo bon mon appétit na net azongi moi sim pour ya Nebi ke micro ORL susu micro ORL susu et ya penza po yi ça mambo ça mate au moins mambo ça mate na internet nde yo sala net ba blonga sala pena kota na tombo ti lo no mtalungulo ngote kena ke sola na vie via Diana que pia rapport c'est grave ouais c'était la Karine Mokondi la baronne et azane bongo boyebi il y a solo de la nation bio yo nene trop babysit
taille au moins grâce te moté hein grâce te bokonzi toujours na taille hein abio ko munene oko fi bassin alors koko soute ko fi bassin alinga soutende ko munene boy abi singa lelo asengi boy il fait kalombo père alela sengi boy doneti boy de ababi boy de atokede yana banzela ya ba oh ils quoi tokenzi aba Jennifer mais quoi Jennifer le casco Jennifer non mais ça n'a désolé le casco Jennifer a comment régner tour na ba Washington a comment ni mutabe États-Unis biso siko na ndenga kinto cha Kim wana vanda na ngwende na ndenga lelo Kim Kardashian mais au monde que Jennifer azalaka akufite mendeka makambo ngo ezalaka ane na bomo imwe Kim moko lamuka penza zo songo nze matinzo be projecteur asala bongo déjà ki moko ya de na ki babongo nde biso pe to na ki bolelo nde ba pechanga pe ba na ki bolelo. Ah oui, je dis bonjour à Papi Zila, je dis bonjour à Xavier Rodriguez, j'ai fait de gros bisous à Dodo Vicente, agence Dodo Vicente Bobby sur Etena Fidélité, c'est eux quoi. Hein, je dis bonjour à Bob Kuba, double Rolex sonore, hein, Bob Kuba double Rolex sonore, Batikao quoi. Je dis bonjour à Nick Tandou Union Européenne et j'ai fait de gros bisous à celui qu'on appelle Armand Lampo, manager et réalisateur. Hein, Armand Lampo et de gros bisous à toi et des gros bisous de la nation, n'est pas oublié. Toujours connecté chez www.clebois.com. Bisous.